Bonjour Nabino Nyonso Bolanda vraiment émission Nabino ya kitoko bolinga vraiment yango yo bozomo na bino moko vraiment émission ya star au top esika ba star bondo mona vraiment bosa ba défilé bosa ba émission ya deux gars star au top bomona bato ndenge na ndenge et puis bomoni vraiment na pesi bambote na nga na féroce futila de bundes mobala lekin tabanelengi mobala ebolata olishima kwa kanyama na murana autrement Liborantama, mon ami dessin animé. Merci beaucoup. Bisous à Yahweh leader. Na pessimno vraiment bambote. Sans plus tarder, tout ça vraiment l'émission na biso kande na lobarabo s'abonner na Libanga TV. Nde makambo. Bomoni lelo vraiment na yambi na zana muntu obolinga mingi vraiment. Na ebiti tozo kende wapi, tozo koma wapi. Bambote vraiment et belé na bino to yambi vraiment journaliste mino vraiment bolinga mingi yimo kwa suka ko se présenter kombona ni boye ba vraiment avant na loba vraiment et belé. Merci, bonjour. Voilà, bonjour Gustavo Rosa, na me kolonga lunettes pour déjà na banda ko bato bolanda déjà ba yebi déjà longo très bien. Ba yebi longo yo donc eza le kokutu ya se présenté ba yebi déjà mais le quoi n'a invité na plateau na yo donc j'accepte pour la bande bozolo ndanga peut-être ya pe na moto mususu alandinga kambala liboso. Moi c'est Betty Masengu donc journaliste na bino préféré bolingara mingi wasali na bino musala comme il se doit toujours na Congo Promo Télévision et puis Anakin on a ba chaîne na biso ile kana Kinshasa awa. Donc c'est un peu ça présentation na wana ebité soko. OK, merci Betty Masengu boyebi tout ça qui émission mona yé ya borfelin. Parce que mon format Gustavo la Rosa. Zomona. Ça c'est vrai donc muta format pena mama zwaka lelo ntona lobaka sono sa bien émission na loba coach nanga mama Betty Masengu donc moi c'est apimba zanga lisumu. Taranda Betty osomona mambo moi ça pembe za ngambo boyika Gustavo la Rosa ne bomona ka moi sikitoko moi ça pembe et bien déjà na ndako ba betana ka mitema babi moi so ina zuié donc moi so legi tabaneleng donc bon ça se comprend hein Monique eza mususu pa koko za ne pembe ma kitoko te parce que biso nza masai so grâce oza pembe wa pe kitoko ba tu pe ba osepela na yo ba mususu ba osepela na yo eza ka teke asa mobali na yo mususu osepela no kaka na mona ko sala musala kitoko Gustavo la Rosa lobaka bien alata ka bien azaka propre et puis solo la ka bien azaka orgueste moni mutu mususu akosepela no kaka c'est ça ninga zo moni la yo oza na yo bien donc un peu c'est un peu dans ce sens oui les love mona moni za ruinda ba Dolce Gabbana ozu so balani na ba boot na c'est donc on a ebisi no makambo sans plus tarder on peut ça vraiment mes condoléances na Fifi Siwa Fifi Siwa vraiment mes condoléances ndekonaye auti kokufa Tessi oui c'était si au frage ou salamaki na Turquie donc mes condoléances vraiment mais elo et salanga passi on a eu qui vraiment maman Betty et les kelingai Gloria Olangi a sa l'émission moko boye a ce qui Fifi Siwa parce qu'il ndekone akufi na ebité vraiment est-ce que c'est normal ou ebité liwana yo soko kufa na crash avion soki wapi ko seka muninga pour akweleli likambu akoy azali na matanga ce n'est pas normal na ebité yebisanga vraiment mika ko éclaircir ngai voilà mais avant to kota na émission permettez-nga na saluer ba fan de belo bazolanda biso parce que sans bango tozate bien que nzamba pesa biso ngolu grâce wana to sa musala mais ezana bato balandaka biso o ba pesa ka biso ba attention na bango particulière là je pense déjà à la joie Amado Pichuna, gros bisous, je pense à vous, l'hymne national Maboko Bank, Maman Sociale, Nakata France, en tout cas, yo penza foka nzamba pambola yo Maman Sociale, Muto Sungara Fondation Betty Masengu, Serge Julie Mindele Nakata Suisse, moi si kitoko babi so ate lunettes, elle pas de contact, Serge Julie Mindele ya bengangando ya maman, pour nazando ya maman na bango, na pensé aussi na John Lubila l'exceptionnel, many exit depuis les États-Unis en tout cas.
Lubila, hello à vous, hein, John Lubila. Je pense aussi à Champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava na Kenya, Chalère. En tout cas, de gros bisous à tous mes fans. Hello everyone. En tout cas, je vous aime énormément. C'est toujours moi, Betty Massengou, dans le English. It's me, hein? Betty Massengou, your journalist preference. Hein? Donc, je suis là pour vous servir toujours na ambiance kakobino bolingaka papa Dave Moubama, papa na Joyce Davli. De gros bisous à vous. Et puis, salutations à mon boss, hein, l'ingénieur Rafungine depuis les États-Unis. Ok. Na été Augusta la Rose, ingo baté sur l'équipe d'émission na yo. Eh pas boss non papa Dave Moubama na boire rapé boss na ngate. Oui, tel boss na ngapena donc. Eh mon boss. Voilà, merci Gusta la Rosa pour revenir à votre question. En tout cas, on a au permettre on a là nos lunettes pour on a déjà na pesi ba salutation na ba fan na nga siko to koti déjà na masolo o yambinga na émission na autant de jeux senga que maman Betty Massengou to ça l'émission na yo boyebi que un peu nazara moi busy hein nazara moi busy mais là nazaki free na bi fona répondre na invitation à Gusta la Rosa ti bon to ça l'émission. Et ça vraiment passé. C'est déplorable comportement. Il y a soi-disant chroniqueuse. Il y a Internet. En tout cas, c'est tout à fait normal pour ébélé babandi TV na Internet. Hein. Mais biso babeti ma c'est bandi TV na Internet té. Na lo bango chaque fois la bandi TV na 2007. Na non jeune fille na tanga na université na ok les classes na ya musala na ok classe na tina yo kota monde Internet. Et puis ébélé na bandi Internet bazale na Internet té. Parce que au moins que ba délire mo monsieur c'est comment na Internet na bandi ko na biso eza passe muto akufeli. Wala nga pe na ko longa lunette pour la ko présenter ba condoléances le plus attristé na consort na Fifi Siwa et puis à toute la famille Mobimba Siwa en tout cas tozo lelande bibelu to lena ba o lela to sepape na ba o sepela ndeko na biso auto bung sa grande sœur na ye o azala ki lokola mama na ye po ba parents na ye ba kufa mama bango kufa papa bango kufa batikala na ndeko na ye wana te si azali donc so moni kutu me ba photo to moni ba photo ndenge ni bazalaki donc mona ke bazali vraiment na intimité makasi bolingo pena ya na leki do ba koma kutu ka ba ba copine mais abongisi ndeko na ye azana pasi azolela ndeko na ye olie yo ya o consoler ye Olo bata na émission ne Betty Massengou lobi mes condoléances le plus attristé na Fifi Siwa o présenter ta ba condoléances mais yo ça l'émission ozo poster ozo koma ba n'importe quoi na page na yo na émission ozo seka muninga et ça passe ça liwa zo ka mutu nyonso ndenge ndeko wana kufi ndenge yo poko kufa donc muninga kufi na naufrage na mai akana ki angote mais yo to ebite rozana moto et qu'on a un avion et qu'on a un courant et qu'on a un maï to éviter alors kolingate soki de baba ezui chakunde ke kosekate même jibem piana lobango il y a un adage français qui dit on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez le voisin donc soki pas Gusta la Rosa ba olela nga Betty Massengou na koko sepela te jamais demain peut pas Gusta la Rosa soki nga nazo lela jamais Gusta la Rosa koko sepela nango parce que muninga tanga kufeli faut koyana ko consoler ata to na ba comment dirais-je ne ba na ba conflit na ba on ponga pe kota ba conflit na ba conflit wana te moi je suis Betty Massengou et je resterai toujours Betty Massengou na ya internet te pona bien na sala musala o te pona ba buzz moko boy donc na sala musala ngai sans conflit mais nzamba komisanga place au nazali na yebi maman Betty et là moi c'est très important Gusta pour tout moi esenga bi asali yango parce que bazana ba conflit na Fifi Siwa ata bazana ba conflit na Fifi Siwa Gloria Olangi tu es notre sœur tu es notre consoeur. Tu ne peux pas faire ce que tu viens de le faire. Ce n'est pas bien. Okoki jamais ko seka muninga na wazana passe à kufeli ya na e. Le contraire ba conflit na bino. Fallait e bomba ma. O présenter muninga na yo ndeko na yo concert na yo ba condoléances enge chanjo ki Gloria Olangi te mais tango déjà o lakisi mutema mabe ono seka muninga o akufeli déjà batu mususu balingaka yo ba komi déjà ko yina yo ngaku natangi na ba commentaire na émission moko boye na mo lo batu mususu ba komo lo ba malamu kutu Karine Mokonzi ata Karine Mokonzi azalaka na mabe na azalaka malamu na ye mwana mwasi wana asali émission alobi bomolo kutu na lati kitambala noir natale ke émission na batindelenga ba boucle d'oreille noir to lela bandeko na biso ba congolais na ba congolaise o ba kufi na mai et puis à présenter ba condoléances na Fifi Siwa maintenant on va éviter que Karine Mokonzi bazala pe na ba guerre na Fifi surtout ba guerre RTGA tant ya longwe Fifi Siwa eko remplacer na émission Gare Centrale mais amoni wana te alobi que non
vanité de vanité moninga koufeli il faut na compatir mais pourquoi pas Gloriola Nyakoka au salangote. En tout cas moi je suis vraiment désolé et donc ezaelo komoko vraiment bande ko na biso bo sala musala oyo bo meka un peu ko bongisa façon de travailler hein, surtout façon de travailler dans bo bongisa non façon donc comment dirais-je votre façon de faire le travail hein, bo bongisa ba conflit etikala na ndenga sebi makaboete ce n'est pas bien. Ok et ça vraiment bien te ataku tu bozaki na ba conflit tant moninga azoli matanga faut pas ko sekaye c'est pas bien en tout cas au Gloriola sali en tout cas to sepeli nango te na biso nyonso ba journaliste to koki pe ko sepeli nango kati atika eza bien ti merci tozo kota vraiment tozo kende féroce foutila de bundes mobala lekin tabanelenge siko za vraiment bambote belé et na olo baboué ba musicien ya héritier wata toyoki balongwe bao bazaki pa wera bayaki pa wata bazali pa wata nabe bavandi te balongwe siku yebisa ngai vraiment tozoyoka ba musicien o neti ba Hercule ambulance nazo comprendre vraiment mbongo te pona nini te kozala kovanda kosala patient na babiloko moko boye ke kozala na motema soso motema moko boye. Qu'est-ce qui ne va pas maman Betty Masengu expliquer ngano vraiment na kawana. En tout cas Gustala Rosa likamaro longo wana orchestre eza nango eloko asikate eloko ezala déjà kala banda ba papa na biso ba Pepe Kale ba papa na biso Luambo Franco banda ba papa na biso Lutumba Simaro eza eloko ya lelo te eloko ya sikate eloko ya kala. Mais ce qu'on façon ni mutu fa longwela wa be fana kitena lokolo na ebike bantu bo Holanda biso bo mona makamno lo ba obie bo yoka eza makamno très important. Pourquoi lelo batu ba koma soka longo il faut afinga bisika zalaki non longo na ona kimia o longo sali carrière na yosoko okeno ko ton orchestre mususu ke so il pas mon que okena orchestre mususu te o sala orchestre na yo o sali quel que soit ma be bisika ozalaki bomba yango oyebi que nga sepelaka na Fabregas alongwa maison mère aloba mabe werate mais o wera na ba mabe na epebele maison mère pesa na ba mabe eza pe na bolamu wera pesa na ba bolamu na ye mais akunda mabe abimisa bolamu tala mutema ya malamu wana ya mutu yango mona ke wera apambolaka Fabregas o mona même Fabregas alongwa ayaka kobeta na maison mère. Robinho Mondibo pareil. Au moins que Fally Ipupa a longwa pa ya Koffi Olomide. Oh, to ça la analyse ya bande bolo na biso. To ça sans parti pris. Je suis au milieu du village. Pour la bande ko artiste musicien auto yambaka. Eza mingi ba journaliste ne ba baby sa bango ba comme ça ba teti. Or journaliste façon que ça mutu na droiture na nzela. Soka bungi ozong se na nzela. Ba Fally Ipupa longwa pa Koffi Olomide. Atikala jamais koloba maba Koffi Olomide na télévision. Or Koffi Olomide azana mabe azana malamu na ye. Pourquoi ezaki l'une de stratégie o Fally Ipupa lobaki epesa leçon na bande ko mususu tango Fally alongwa obiki ba guerre ekota makasi entre Fally na Koffi Olomide o biso mo de ba journaliste mto kota ba na ba guerre wana ba polémique o Fally Ipupa longwe pa Koffi Olomide Fally mais Fally Ipupa na ba émission minga leka jamais finga Koffi Olomide jamais ndolo ba mabe a Koffi Olomide. Ano baka malamu non naza mise en disponibilité et on les orchestres na ngana kozonga et tout mais biso sto eba ke non ninga longo bongo kozonga na été asai déjà orchestre na yi malgré ndoko sote za groupe d'accompagnement mais ezaki déjà eloko ya bien o Fally asalaki ti lelo bomona bangona na verambo bazonga na relation ba comment cela très bien alfinga Koffi Olomide te bon so afinga Koffi Olomide est-ce que lelo ngaza suna place na motema ya Koffi Olomide alongwa kana sali orchestre na calmement et puis bon moni Fally Ipupa ndazo mata asa parmi ba artistes o ba sala lokumu ya musique congolaise mais pourquoi kaka bande ko mususu ki balongwe na orchestre o mona alongwe ya komia mission na faux mission osusu ko mabe ya mission bi misi bolamo bombi na ebite bo sala bongo poni batu balinga bino mais le contraire batu na ku bango asa ingrat l'air azala ki pa héritier mais on ba poto na mbongo na sans producteur héritier so pesa ba musicien na ye aka futeli bango mbongo billet ezala bakasa mususu kwa koza oyo mo milukela billet bakasa mususu za studio nga na yebi ba artiste belo na yama na ba émission au mona orchestre leader a passé une chanson
yo moko futela studio oye bango Gusta la Rose oui nayebi mambo wana esalama yo trop oye na orchestre oyo bapesi yo chanson leader ye mo afutela studio leader ye moko asaleli clip mais yo oliaki mbongo moto oyembelaki soit esombeli car soit esombeli palais je sais pas besoin oyo oza nango posa esaleli yo mais na mwa bolamu moke wana ntango olongo koko ndima ta moto wana te en tout cas esalaka biso pasi koyoka artiste alongo epa musicien moko x to y abando bimisa mabe na ye na mpoasa esalaka malamu te bomeka mpe kobongisa arkeli alongwe ambulance alongwe pa héritier nayokaki mpe susu Olivera et on olinga vraiment nazwa Olivera c'est ça mais Bercy azali nazwa précision très bien pour biso ba journaliste oyebi topesaka information to informaka bandeko bazolanda biso et bien que to divertissera bango pe moi divertissement ezaka na ba émission na biso mais mingi c'est l'information o ezaka vraiment primordial mais na olinga sikoyo na émission na olinga so na yami na émission na nga moko na lukana zo bango na yeba réseau zani mais na ladaki ma audio moko na émission confrère na ngai abengaki qui ambulance alo batolongo ya biso to souffrir na orchestre wana balaka ki biso donc c'est comme c'est Rita la ka bango so be mapangu je sais pas so pesa mituka mais batambola ka makolo mais bakenda ba voyage Rita fouté en voyage bakenda mais habito so eloko te to négliger boyena boye yango to longwe c'est mieux pour tout ça l'orchestre na biso sou ba penser na zonga ta maison mère pas igwe de la forêt mais na yo ki sa vie wana passe na motema na longwa bon non tala nan wana ambulance alobaki en émission ya confrère nanga na pesi bambote ebele bisika azali Mike Lokamba na pesi mbote na Ken Piana satellite de gros bisous à vous Ken Piana Jires Malele en tout cas ba confrère nanga tuna ba concert nanga na linga bino mingi to saka musala malamu to salaka vraiment musala malamu na insister musala ya malamu voilà. Et c'est le ko Gusta la Rose na koki oloba do ba artiste na biso ba bongisa soko kolongwa na yo eza mabete c'est ça mais yeba ndenge nini kolongwela et puis langage nini okoki kozala nango. Ok, merci. Yangwana vraiment des makambu et puis tous à la patient comprendre. Au long une orchestre mon sousou, oui, ezakaka patient non, sousou mon ozupi mutuka. Ezalaka te basombelo mutuka ngo rapide ou bien basombelo yango lopa onkandengo lobiti. Topé ça temps à temps, c'est ça. Donc la patience et la longueur du temps. Ouais. Maman Betty Masengo vraiment toujours kinde vraiment na kokoba et puis na rotuna na yokike Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi donc ba yokani ba sangani vraiment na ebité ce qui est vraiment histoire vraie ou na yoka ton na yoka ki yango esala ngai bien na ebité sokolo ba pena nini commentaire nini ko chawana vraiment. En tout cas, on a pété on a yoka kiango pour nous avoir moi temps pe Hollande bémission ba ninga ne ba tonsu ba kosa natala ka bémission internet té natala raté ta ba commentaire natala raté o muta lokuta oh oui nga la seka franchement Gusta la Rose na seka ba to ba lo ba bongo o muta lokuta yo sala na internet o tala bémission internet tendeni siko o yeba kinene ke mutu masa ke émission finga kiyo o yeba ndeni ke mutu masa ke émission chrétien ke yo sala les émission tandis que yo tala raté o ba fan mutu ba benga kinga no o talaka otalaka ba Betty Masengo otalaka ba Gusta la Rose ko wangana te ponga atalaka nanga bango natalaka o sala bien o sala mabe o sala kitoko te en tout cas voilà. Question tuninga wana ya Karine Mokonzi en tout cas na lanaki pe émission sala ki émission mo peza pe même na site ya Papa Dave Mobama na Libanga TV de Karine Mokonzi oloba que asengi ba fan na eba loba po ya zana moto les peuples d'abord ayoka ba fan de besoin pas yoka ba fan c'est comme ça photo yoka ba fan pour bon on ba soutenir biso po mutu amata abi que ba fan bolobi nini nazonga na Myriam nazonga na héritier pour bato mususu babaki que héritier aol solo na Karine depuis bakabwana ki en tout cas ezabia bazonga na ko travailler ensemble ma betina kati otibi tant bango ba bando kanate ba wela kinini po ikomake ba bando yo kanate après ba yo kani voilà. Et là, net héritier na Karine Mokonzi. Et là, penza oyo penza raison valable au bakabwane là. To ebite ngana yoka kaka ni misomo na sana na Ken Piana na tunie mtuna lobi que non il paraîtrait que
concert na biso wana abimaki na artiste moko bonotanga kombo te ponga na ba preuve te abimaki na artiste wana sikoyo tango abimi héritier papa asiliki bilongo abongo bon ezaki ndenge biso solala na ba émission internet ni banda olobama bango mo bayibi ba raison oyo bakabwanaliki Karine Mokonzi héritier watane bayibi ba raison oyo salaki ba se séparer mutu na mutu asala chemin na ye. Mais oya Myriam Mokonzi to yoka ye comme mo bakisongi songi mo botame na kati le quoi aloja ki Karine Mokonzi na ndaku na ye après les Karine alongwa ke Belgique ba msu komi o te Karine asali boy mo bakamaki mo ebele mais nga pona nga na olandela nga yi ba détail wanya sauté c'est déjà les passés les passés déjà passé les passés ne revient plus voilà bien que il rattrapera biso na futur mais ils ont déjà le passé ba enterré en gros ce qui est déjà bien leur terrain d'entente et ça l'est mis entre les deux parties bien entre les deux personnes Karine Mokonzi Myriam Mokonzi o aza Myriam azani Myriam Mokonzi te to yebi biso nyonso mais azaki quand même sœur oyo asepena Karine Mokonzi mingi ti aloja ke na ndaku maintenant ndenge mama ba Karine Mokonzi aza mama asambela ka mingi on ba mama na biso fo ba mama bonyo ka mama Kati Bakisa ma maman que j'aime beaucoup de gros bisous à vous maman ou mela zala longue vie et bonne santé à vous pour yekenda osambela penze pa ya apôtre Léopold Mutombo Kalombo na ministère amen pour na musala betima sengo ainsi que via na biso nyonso bana na ezala malamu omoni mama wana aza mama mabondeli tanga moni mwana na ye musala na ye e komi na mo ba kokoso batu ba komo loba mo ba problème e komo komela mwana na ye vu ndenga ya kipoto mutu azalaki na ye babebani e komi ti ba injure ya mabe makasi ba fan ba swana ba fan na Karine ba fan na Myriam mama wana lukaki nanu ata kimia parce que pelaki ezaki pe moto pelaki entre les deux nde mama na saki kimia toyoki grâce ya maman na bango atuni Karine pe na ebelo to welela te atuni minga pe na Myriam pe nga pe na ebelo to welela te malgré mon makambo ezalaki abimaki na mbali nanga ayibaki nga mbongo asalaki nga boy au côté rito ayibaki nga montre to ebi que ça déjà le passé ezalaki ya solo ezalaki ya lokuta ngai betima sengo na sepeli ndenge bayokani po ngana lingaka bisika o batu bazana koyoka na moko malamu neti Gusta la Rosa na olingate Gusta la Rosa abeba na kina mutu benga na sepela nde batu so a diviser pour mieux régner donc biso ba betima sengo to koli na éducation on a te to koli faut place aux calme ezala kimi ezala bosolola bien na mutu nyonso donc ndenge kaka toyoki que Karine Mokonzi babongisi na sœur nae Myriam ya Mimi oye moka benga mami en tout cas de gros bisous à Karine Mokonzi na ba fan tout ponga na lingaka mutu na ndenge que soka osala malamu na ndima malamu so sa mabe na loba mabe na ino bomba te babilon so pe Karine Mokonzi asala ya mabe de fois na ba émission musu to sala pe to loba te asala ki mabe mais soka za pe na mwa malamu na ya taya muki wana faut qu'on ndima yango ndenge pe to ka ki équipe nationale e panzani ba Jaël Shobake pas ikuna bisous à toi Jaël Show donc malgré yo yebi que ba lekechu ba l'équipe ba ça l'émission jamais équipe nationale koko panzana ba ken piana koto ye déjà koto akanga déjà masolo na fimbu news kuna aoloba pe na ba Jires Malele kuna la wantashi donc mutu asala be mission aoloba na ndenge na ye menga pona ngale na yoki ka ke ba yokani et ça dit déjà bien makasi. Voilà, okay, donc okay. La Rosa na pesi na mbote na Marcelo donc open ba bundara makasi na Libanga TV na ba gago ba salara bo salara bino ensemble bo soutenir ba toana en tout cas ba fan bo soutenir Libanga TV bo s'abonner na Libanga TV télévision na Congo Comédie télévision na Canal Future One Canal Future News na ba chaîne na Papa Dave Mubama et puis bobo sanate place betima sengwa salara na Congo Promo télévision donc bo landara pe émission na mingi bolinga nga pe minga pe na robanda ka kolinga bino kaka makasi na ba obalinga nga na ba obalinga nga te mais moi Betima Sengo en tout cas je vous aime énormément. Voilà Gusta la Rosa je sais oui. Pas question na biso pena o ezalaki ya suka oyo no tuna yo pona makambo na yo ya orphelinat émission auto utaki kosala na yo okendaki okikopesa ba orphelin biloko osalaki makambo mo vraiment o esepelisaki Congo vraiment en tout cas même na WhatsApp batu na poto babengaki babi en tout cas moi si on a za malamu et puis bato bozolanda bo meka ko soutenir
soutenir vraiment Maman Betty Masengo parce que makambo ya zo sala et belé ba sala ngote et lokola sacrifice penza nzambe ba accélé belé mais bino pe bo meka ko tinda pe lisusu et ko sunga ba orphelin wana et lo on tuna eza nini na yoki o beta concert o salisa ba concert ba marche ba nini yebisanga vraiment makambo ko mindenge nini. Voilà, en tout cas Gusta la Rosa, merci na question na yo. Tout ça que monsieur na bato be ba sepela na même ngamo pe bato ba komelenga na WhatsApp, même ba commentaire ba msu ba websanga courage ma sœur, bazo encourager nga en tout cas salinga bien makasi na moni que tozo sala musala o pambate za na bato msu bazo apprécier ba acte tozo sala mais suka ka na courage na malobate et ezala pe que o contribuer ata na moi 100 francs na yo nzambe pa ozanga te kopambola yo émission na olingana Mzambe so asungi biso to sa so émission muso po ba muso ba déclarer ki makelele ya bambwa ya bana mike na lupango en tout cas ça qui un peu moins dérangement mais bon landa ki émission na bo sepela ki na émission mususu to lobela makambo wana vraiment très bien le ça qui a sujet to kotaki na question na ngape ya fondation kokoza ngate parce que Betty Masengo na fondation déjà 2 ans yango ya existence ya fondation Betty Masengo ezo sunga ba orphelin to suka wana ba orphelin te toza na ba veuve toza na ba prisonnier ba malade oyo na ba mikoleza ko ya bo mona susu ba image ndeko to ke ko rendre bango visite na moi muki nzamba osunga biso to kozanga te ko kabula na bango alors na ndenge loba tozana concert moko boyezo betama awa à l'honneur ya ba orphelin kaka le quoi bana ba ozo déjà vacances et ba msudia bazui vacances avant bana bazonga vacances to organiser concert moko na mois de septembre oyo concert wana e uzanango gratuit ba artiste musicien ebele ba koyana c'est le frère Jephté Pacifique à kozala wana album n'est déjà au capi bientôt zo bima Betty Masengo manager ya frère Jephté Pacifique déjà dans la manager banakala depuis l'album Cordon Rouge et aux deuxième album n'est au capi mais tozo bosser dur avec l'aide du Seigneur album wana ekobeta ekosala succès parce que toyebi kenzamba tie déjà mafuta tie loboko alors bo soutenir vraiment frère Jephté Pacifique na album au capi akobeta concert wana akoyemba na à l'honneur ya ba orphelin Gusta la Rosa pa kozala invité na biso wana po ayemba rapé makasi yande bomona ke wana ayemba kitoko interpréter ba chanson nyonso ezala ba chanson chrétienne ou ba chanson profane tout mais loko eza chanson moko eza concert moko to linga ezala concert moko plus banzembo beta banzembo nzambe aoyemba banzembo nyonso ba Marie Misam ba Lor Mbongo ya ba Mama Lydia ya ba sœur nyonso eza même nyonso kaka onzamba rotaye na mu toujours ngwa yemba honneur ya orphelin a rosala yango alors oh nyonso mutakoya nango na jour à concert wana ezala mbongo to senga batu boya na bilamba au moins kozana elamba moko akalolata kate mema yango ozana sapatu moko boye ya mwana yaka nango elamba sachet sucre boîte à miliki savon nyonso saki ya loso bidon mafuta huile saki ya semu nyonso ozana eza même mbongo boya nature oye nango na concert wana tokopesa ngo bana na biso ba orphelin biloko ekobime kosunga bango mbongo ekobime kosunga bango pe pona rentrée scolaire ya bana wana donc ezelo komoko nzamba sunga biso projet wana et réussi mais toyebi ke avec l'aide du Seigneur et ko réussi alors ezo senga yo pe soutenir biso na projet oyo pour bientôt to sala pe marche de santé ya fondation Betty Masengo alors mais oyo penzeza ya makasi oyo to retenir concert à l'honneur des orphelins donc ça concert moko soutenons les orphelins donc titre nango yango wana to soutenir ba orphelins nzamba ozanga te ko pambola biso eza déjà na mois de septembre alors mutu senga kota contact avec la fondation Betty Masengo en tout cas c'est si simple. Appelez Betty Masengo numéro qui est affiché devant vos écrans ou soit na kokope sabino rapidement soit na stylo na yo na un bout de papier au koke au coma plus 243 89 non plus 243 on est à code nabiso 89 95 32 048 00243 89 95 32 048 ou soit 00 243 90 30 27 244 90 30 27 244 ou soit au combien na numéro na mususu WhatsApp 00243
0243 97 donc au 9 76 79 59 04. Ok. Donc, Oui, tout comme vraiment presque à la fin, vraiment, Pesa ba mbote belé ba dédicace na yo vraiment pour et ça là-bas tout bien. en tout cas, merci beaucoup Gustala Rosa pour l'invitation pour la deuxième fois dans cette émission, donc dans votre émission Star au Top na Libanga TV. Merci aussi na papa Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, champion KMB Handicap, et puis à mon boss, l'ingénieur Afingine depuis les États-Unis. Merci aussi à la joie de Pichuna depuis France, Serge Julie Mindele depuis Suisse, John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, Meni Exit. Bisous à Blaise Kavaigwe, en tout cas Chaleur. Merci pour l'invitation. Nous avons soit Sungi, Mikolezo ya, toza na Kenya, pour na Osaka Musala Oyo. Merci na yope Gustala Rosa. Ok, ok. Bino mingi en tout cas. Féroce Foutila des Bundes. Bye, 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 bye.